Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne, la famille de Bota News TV. Vraiment votre chaîne au Bozoka. D'informations sur vos comédiens. La Bible information sur vos comédiens, la Bible vraiment beaucoup de awa. La famille de Bota News TV, c'est partout. C'est partout aussi au Bozoka news, mais vraiment pas biso tozali pe parmi bato todo pe c'est une information. Oui, il y a des comédiens na biso bandikolanga et les avant ou après en tout cas on a toujours pour na koya ko sala ba analyse par rapport à likambo moko songolo pakala o ezo le cas concernant les comédiens na biso bandikolanga. Si vraiment vous êtes nouveau sur notre chaîne, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment te poster osent toujours à la page balobi vraiment et que ça la bien sorti osa à la page la famille en balobi nini to meme bino mokona lelo to meme bino lisolo moko izo le casser les réseaux sociaux. Il y a Junior le Saoul ou Obisos to yebi vraiment Junior pe azalaka mingi vraiment la kata chaîne la belle vie TV a joué vraiment et pas belle vie mingi bande kolongai. En tout cas aza vraiment moko abiso to contact pe parmi vraiment ba comédien la biso o vraiment to linga pe mingi. En tout cas et ça lui passe pe mawa ko histoire où il qui fait les réseaux sociaux concernant Junior. En tout cas là-bas qu'il faut na yana ko c'est la émission parce que Junior a vraiment quoi biso quand il na lobana bino tozana pour ba comédien tout haut ne sabien ami comédien ceux qui dit cambodien moko et sur les réseaux sociaux toza obligé toza contrer ya ko lobela yango ya ko c'est la analyse surtout et comme il peut le Junior ou azama quoi biso vraiment to lingaka mingi na kata famille bota alors et c'est là qui ne biso vraiment to ko ça la pub intervention to parce que concernant un Junior de toyebeli Junior na makambo te biso mo toyebi vraiment ezana bato batalaka biso na biso pe ba chroniqueur na ba comédien ba moko ba miye ba ka mutu en tout cas na makambo beto ko kuta été donc c'est vraiment pareil ko mona makambo oyo et comme le Junior bande kolanga yango c'est sans plus tarder to linga ki vraiment to mekana ko yo ka mo mukie concernant likambo eza nini eza likambo oyo eza ki balobi Junior a publié qui a dit qui a Koufi a publié na page bande kolanga. Alors il s'est passé des choses Junior a eu qui passe et puis il y a lobby n'importe quoi tu bien il linga zalaka vraiment bande kolanga on sait plateau quand on va dire il y a ngimosi surtout qui va dire ngimosi après to ko zonga to mekana ko bana mekana ko expliquer bino bien vraiment likambo li solango na mozindo ka ndenge to mesana ndé to uti vraiment la source ko information tout. Alors avant toute chose na koche la bino na bolanda so boyoki après on se retrouve après. Je me dirige chez Yann Dumos. Ok. Là, on est dans Okende parce qu'on a bien na téléphone. Je me dis bah je filme là et je pas na ngai. Ce qui na Koufi na otike la ba na ngai ki kokoyo. Qui a quoi? Moi na kitoki mosi. Ce qui moi na loeka na lobby na yo. Jour na remona yo. Déjà na lobby justice ça y est bien ngo. Ce qui na sali yo mabe. Jour na okanga yo na maboko bo. Donc ya côté le poison. Quoi le Saoul mal éduqué. Éducation à revoir. Na yo na montazo tinda yo. Na famille na bino na débisi yo. Donc musika. Na présenté ba excuse d'abord union sur pe bakanisa peut-être que zaki ngai penda moto na salaki ko na publiaki peut ko propager message wana. Na go souhaiter jamais lui Yann Dimosi avec papa de travailler trop na ba mwana koko il y a beaucoup d'années au eleki tout ce qui est passé ngai na ko remuer le couteau dans la plaie ou essayer leki wana za papa na ngai na ko kende na guerre na été ndo moni CG asengaki peto yatiawa otokutana papa je me sens excusé atakutu ngate na salaki yango mais na assumer lokola kombo na ngezaki en avant na sengi pardon na Yann Dimosi pardon na ba fanatique nyonso oyo bayebi généralement kombo na nga Junior ezalaka vraiment sur la toile pour na ba makambu ya babongo te donc bando ya que Yann Dimosi a Koufi yo mo tsoki bandeko ba yawa il faut laisser bango il faut bo luka place on laisse ya relâche bango yo ko soit charge na bango yango moni ministre de justice vraiment mes excuses ozokanga ka bakuluna na bato so okanga oyo ba comédien oyo ba parvenir ba Junior na lobby Junior tokeno mutika là Et
voilà la famille, cher internet, famille Libota, bilonion so vraiment bolinga, biso tope bolanda biso. J'espère que boyo qui moi intervention wana boyo qui maloba ni moi si boyo qui maloba junior vraiment junior en tant qu'enfant de Dieu, en tant que moi dans l'ensemble, en tant que muto a eu savoir faire, savoir vivre, en tant qu'un enfant respectueux, vraiment andima qui kokende ko la descente na pas ndimo si pour na kosenga pardon na likambo ayebeli mutu na makolo te eza na bato oyo basalaki na kombo ya junior kande to bamisala kosala ba faux compte na bango kosala na bakombo bato bakotia kombo mutu yo moko oyebi te mutu akocreye page moko boye acreye page na kombo na yo nyonso kaka mpo asalira kombo na yo asalir réputation na yo tala misika tozokende na monde oyo ya comédie oyo bandeko na ngai. Tout ça, moi je dirais, c'est parce que Junior Aza au moko azalaka vraiment la belle vie. En tout cas, je le dirais vraiment ouvertement. Si vraiment histoire est salami, ezaka juste que batu moko boy o baza, baebi que Junior azalaka la belle vie. Parce que rôle na bango, rôle ya batu ngambo wana ba cook, ba chroniquer ya ba cook. Rôle na bango ezalaka ba déstabiliser batu tout o bazalaka la belle vie. Rôle na bango ezalaka wana. Donc ba koluka ba créer nyonso ba koki ko créer pour ka ba déstabiliser bango. Et un rôle na bango ba koma ko sala lelo yo ba likolanga. Mais c'est triste, hein, ça fait très mal. Ya ko zo kombo ya mutu ko publier mutu mo ba kufi po ba finga ndeto yo kiendi mo singa lobby contre Junior. Alors lui makambo musu c'est belé pour na yango te. En tout cas, qui vraiment bien té. Et ça qui bien té, siko bino temps bo moni ya ndimo singa lobby bongo yo mutu sala ki likambo oyo. Et apporter le nini. Et même Léonine. Junior en fait aux années na lisumu te lisumu kozaka pa na yo muto sala ki on parce qu'il y a ebina et l'autre côté balobi ba balobelo mabe me ba kuto na ngote so ba kuti na bona yo te eza le loko moko te eza na impact moko te donc malobo yengi mo salobi et kozongela kaka muto ye moko asala ki yango o aza concerné à check-in photo ya Junior. Et puis je voulais dire par rapport aux comédiens et moko pe bozalaka tant que boyebi mutu moko boyebi comédien moko bozo ba vraiment qui comédien en tout cas nandenga zalaka façon d'être né façon de vivre na ye na ba respect zalaka nango no to ke na ba buzo bate tango moni loko mo boye o salami na kombo na ye tu peux aussi l'appeler soko ki ko benga ite iloba tana ba proche na ye boye ba keka directement faut collection na réseaux sociaux comme un tribunal tondenge ni tribunal na ba comédien ya ba chroniqueur. En tout cas, vraiment, tu comprends ce qui est anini. Parce que il y a un niveau à s'enflammer sans pourtant vérifier, sans pourtant les réseaux sociaux, on peut comment on faut compte les alaka. Ce que baby moutonga zakadele makambwana oui. Ça peut on peut comprendre. Mais baby que junior zakana makambwana té. On peut avoir non les kakoloba. Mais quand on peut vérifier, mais quand on tourne peut bazaka proche junior. Boye ba si réellement ezaïe ou pas hein bon traitant wala miable na coulisse qui a collection na réseaux sociaux ko semble ça combat mutu na likambo ayebite heureusement que Junior aza sage aza mature andimi na ya ke kosenga pardon na likambo ayebeli ne mutu na makolote mais asenga quand même pardon pour na pas apaiser température ya batu et bon siko ceux qui viennent ba garçon mutu aboyi na épée et puis si flamme il pas ekolo bande to zo mona bandenge zo leka mutu alobi o pa lobi boye mutu ko s'excuser azate mutu ko luka muninga la privé azate na ba comédie zo salama mais ce que le junior a boyi na ye alinga ka ya aya ko senga pardon parce qu'alinga na kimia baza batu moko balinga ka kimia alors bien batu boto sala ba makambo yo ya ko luka ko salika réputation ba comédien en tout cas gare à vous parce que bozo sala bino boka cha bo sala malamu mais un jour beaucoup comprendre makambo bande ko sala ezala ki mabe ata soki ko zala pa na bino te bana na bino bakoko na bino et puis balobi likolo mikolo esusu makamba 4e génération ezala raté yo moko sali mabeno yo moko ko subir ngo bandeko yo moko po anye ko lecha bana na bakoko no bayebi likambo te alors tant to sala makambo te bakani to sala o to vient koloba na réseaux sociaux o to vient ko sala to yebaka nini to vient ko sala c'est pas gentil ya ko salika komba ndeko komba mutu boy en tout cas ça fait trop mal hein ça fait vraiment trop mal Junior qui passe na motema na avec komi titisa et puis il y a ndimos ko kende na trop vite pourquoi ko kende na ben site ben gire ya boy pourquoi
kozala na haine moko boye na likambo oyoki mpe eza nango te ke junior omoni junior boye te mais eza par publication biso bakomede boyebi na minoki bafo compte yango mpe ezalaka boyebi mo mpe fo bareserve ezalaka yo kutu jani akufaki awa yengi boso sala banini moko bato tu basepelaka nango te ya nimosi famille jani esili kaka yo moko oleka kosenga pardon olobi ki atanke comédien osalaki yango oyebaki nango te osalaki yango par erreur donc par nde baloba sentiment kaka olobi na yo oyebaki te kozwama na angle wana soki likambo okutu yo moko ekomelaka yo siko pourquoi pas mpe ya moninga ntango ekomi yo mpe balobi na yo bongo oyeba atako apese motema na yo omemango te na ndenge akimia yango nalobaka na bino bandeko na nga likambo so na ekomeli oyo na vi te moyeba mpasi nango eza te okokondane baninga omoni likambo baninga okondane moninga obaki moninga na ekuluzu mais jour ekokomela yo nde okocomprendre likambo oyo ezalaka nde boye nga nasalaka boye nazongisaka boye lelo tocomprendre te tozocomprendre tozotyaka baninga misapi na elongi tozolobaka makambo ya bato mais ntango likambo ekokomela yo nde okocomprendre parce que ye nimosi esalamelaka ye amonaka ke bato baza contre ye pourquoi ye alobaka na ona ndenge mabe te boye mais lelo tala ye nimosi kutu ye moko aleka na télévision mpona koloba makambo wana bavideo esirkila mais ya junior ezaka par écrit par publication olie ata ovérifie non oye juste directement kosalira kombo ya junior kosala yango bavideo epanzani. En tout cas, c'est pas gentil. Bah, comédien, beau changer. Ceux qui vont continuer, quand vous allez vraiment passer, beau changer. Parce que le monde de nos comédiens, aussi, on a beau ensemble, beau à la ini. N'engue bino bozo me la makambango, et ça passe. Beaucoup évoluer, n'engue ni, bozo évoluer là, un amitié, ma makambe bébé, c'est pas gentil. Junior pas être na makambo en tout cas botika junior avant de kimia parce que aibi makambo wana te lokola pa ya sengine pardon en tout cas c'est libéré na ye aibi makambo wana te botika junior avant voilà la famille en tout cas merci beaucoup na ndenge vraiment boyaki bokote ki na kata chaîne so pona kolanda biso balobi vraiment to kota to liker vidéo to partager vidéo ko sala bien biso to yaka ko sala analyse moko intelligente na lo bana bino to yaka te pona ko lever mutu sur les réseaux sociaux mais to koloba makambo oyo ezo salama to linga pele to longola ba anti valeur oyo ezakati na bato soki yo moni ke yo sala no makambo moko ya mabe pona bato en tout cas biso to ya koloba parce que to ye pona makambo wana so poseli makambo malamu to kobetelo maboko tozaka vraiment toujours na ba comédien musu tozaka vraiment na katika so to moni likambo to ya oloba to tie vraiment makambo na mesa alors vraiment ce qu'on s'abonner à Rosano décider okoza toujours la bienvenue na chaîne de sa famille Bota News TV vraiment balobi mingi boutique de l'électricité Belgique la patronne nde a makambo ezali nde vraiment to lobela ka ba news na ye en tout cas ce qu'on famille Bota s'abonner okoza la jamais d'ici OK la tiki bino bye.